5 kitoko, aigle. Mwana poto. 5 kitoko, aigle de l'éternel. L'homme de parole concrète. Issa Kitoko de Jésus. Barbara ma pote. Je l'aime de tout mon cœur pendant l'envoyo na kaka. Je préfère mourir que nazanga pasteur ibese. Issa Kitoko de Jésus. Bonsoir Nabino Nyosoba Oyo Bokolandangai. Bonsoir Nabino. Naye liboso ya ba écran Nabino, naye liboso ya ba smartphone Nabino, naye liboso bandako Nabino. C'est juste pour na komeka un peu kosala analyse muke Nabino ba master ya sage ya mboka. Kosala mo analyse muke donc concernant mboka na biso, concernant politique ya Congo, bino boyebi ndenge politique ya Congo na biso ekendaka, boyebi ndenge lekaka. Un mot total en na balibanda, ça fait mal. Il y a des fois tout le monde il y a un mot tout le monde c'est comme si déjà l'esprit est à départager. Ba misusu ba comprendre raté. Ba misusu bazana ba problème, je sais pas, mais bon. Toutefois, et comme on a un niveau moko, il faut que ça la teke to mekana ko solo là, to mekana ko loba. Puisque ça la paix moi mawato mboka ezokima mabe, mboka ezalaka toujours na mabe, ekendaka toujours mabe. Pe biso tovandi on dirait toza bana mboka ngote. Donc ça j'ai mboka na ye lisusu devant bino pona meka koso na bino, mais avant na solo na bino na kosepela mingi natela bino na image oyo bino bolandango botala image ebongo ngai na bino to solo la to na image. Déjà le fait qu'il y a Koloba, en sécurité Kiti, je ne sais pas ce qui population en Zolanda a le même point de vue que yo. Bon, on attend un rapport. On attend un rapport. Son lobby, c'est qu'ils ont bon. C'est-à-dire bana monga fula, oba mona raba braquage, ba kambiste oba zo mabutuna moi, bato bazali na masina, ba kuluna bazokota ba braqueur, bazokota na avenue moko ba koteli 10 parcelles. Message au tindeli ba lobby, insécurité si la carte ville à Kinshasa. Dans la cité 10 parcelles on va opérer combien de temps? Tous annonces sérieux. Bon, yo lundi te que ba auto comment qui ba kuluna ba attaquer 56 parcelles en une nuit. Ba opérer neni avec combien de journée non, il y a au moins 24 heures. Victime baza bato lokuta bazoko ça. Non. Mais il y a les bourgmestres aussi qui rapportent cela. Il faudra te comprendre que vérité zanini, lokuté zanini. On va pas embrasser tout ce qui nous présente comme étant information. Hein? Non. C'est ton image bisoto. To landi ndenge et ndeko oyo donc messieurs les gouverneurs bino bengaka ye gouverneur ya ville, donc numéro 1 de la ville de Kinshasa, mais c'est Daniel Bumba. Boulandi ye ndenge bazo poser ba question na ndenge azo répondre. Na zai ka moi extrait wana mukia puisque na moni yango ndeza na base na réseaux sociaux. Moi extrait wana eza na base makasi na réseau. Et ngala koika na extrait wana. Ba Congolais soki to ko comprendre te ke mboka wana eza ya biso. To koma lokwa ba Éthiopien nde ba komaka ko yamba bango na bamboka nyonso. To ko koma lokwa ba Syrien ndenge ba koma ko sengela bango ba place ya okende kovanda. Ce cas to so comprendre te ke Congo eza mboka na biso. Ce cas to so comprendre te ke kaka biso nde faut toujours conscience afin que ba konzi ya Congo ba sakana na peuple te. Mukolo to ko comprendre que peuple aza na pouvoir, peuple aza force, que mukonzi peuple mutachaka ye. Mukolo wana mukonzi osaka na Congolais te. Mukolo oto ko comprendre mukonzi moko te osaka na Congolais. Nalandi ndeko nalandi ye Tant on a landé, nga pona nga nazomona place mon côté oui ko sala nga na benga son excellence. Ezo sala nga place mon côté. Nazomona ki excellence na yete na makambo azoluba. Nazomona niveau na yete na makambo azoluba. Nazomona intellectualisme na yete na makambo azoluba. Nazomona capacité na yete na makambo azoluba. Nazomona ba potentialité na yete na makambo azoluba. Nazomona yelo kwa mutu moko
aye faire voir na journaliste que c'est comme s'il sait beaucoup, il sait tout, mais en vrai il sait rien. Aye bien l'autre mon côté. Aye bien l'autre mon côté. Mais sur le taliba CV na bango ezala milai. À ça la formation, boya ça la formation, boya ça la formation, boya ça akenda ko sala, boya ça la député, ya ça la sukini. Franchement, numéro 1 de la ville de la province de Kinshasa. Question ya ndengo wana o ba journaliste bazo tuna yo. Ke bakuluna bakokota na lopangu na balabala moko babandi ko ravager ba lopangu. Et yo zo défendre réponse. Ozo défendre réponse que non, ekoki osala maté. Ekoki kosala maté na air nini na combien de temps oyo bakoki kosala yango. Entre temps oza gouverneur ya ville ya Kinshasa. Donc oyebi Congo te, oyebi Kinshasa te, na yebi te soko tambola na 24 communes, na yebi te soko kenda ko visiter ba Kisensu, na yebi te soko koma na ba Mokali, na yebi te soko kenda na ba Makala Mbunza, na yebi te soko oyebi ba Lemba Yimbu, na yebi te soko oyebi Luvulu, na yebi te soko oyebi ba Mbanza Lemba, na yebi te soko oyebi ba Njili Bracelet. So Njili Brasserie, so Njili Bracelet, ba biloko ngo, na yebi pendate, na yebi te soko oyebi ba kwa wana. Et oza na kati ya Kinshasa, oza gouverneur ya ville ya Kinshasa, oza mal informé na ba dossier nyonso to eleka na crime ya Kinshasa. Et puis bazo yebisa yo, bozalaka wana omona bakangi bato bazo sambisa bango, boza na kati ya Kinshasa bozo mona bozo yoka. Est-ce que yo yebite ke kuluna akotaka na ba mapango bato bazo buka même mur po bakota na ndako babanda ko beta bato ko violer bato ko agresser ko boma. Yo za mal informé sur ça. Réponse penza o ezaki na mo mieux placé na briefing na o bosalaki oyebaki ba question ba otuna yo oyebaki puisque wana eza musala na biso. Bino bolinga na bino te batsalo ba question piège. Bino bolinga ba ebisa bino déjà to solo la boye. Bino bolinga rango. Oyebaki ba question ba otuna yo alors ba réponse yo préparaki à répondre ba journaliste yango. Et puis pour nayo mona ko zo répondre ba journaliste o ko yebite ba réponse na yo ozo répondre peuple congolais. Ozo répondre bateau yo ba tchayo na pouvoir, bateau ba sepela ke yo osala. C'est ça manière o yo ozo répondre population. Donc pour nayo ozo nier na yo. Ozo nier na yo ke ba ki banditisme ya genre wana na Congo ezati. Soko nier ki banditisme, nier pe ba salité o yo eza partout na kati ya ville ya Kinshasa wana nier pe yango. Niye pe banzela o ezana bakianza kuna ba pont ekabwana bato basuka na ngambo ngaba bato basuka na ngambo Lemba niye pe yango niye pe ba bia image o ezoleka bakota ba Mokali kuna ba biloko nyonso esala makana niye bozo fana na pouvoir wana na Congo pourquoi bato tia bino pona nini bazo tia bino pona nini busala malunga bozo sala ezozala te bozo laksa ba diplôme na bino te bozo laksa ba CV na bino te. Mboka eza salité na niveau moko boki banditisme koti tina niveau ya suka. Mais yo zo lingo défendre ki banditisme. Donc pour na yo ekoki ko sala maté entre to yebi ke même policier akima kolona na Congo. Bazo boma mutu ba policier baza pembeni soki na basusi ya pembeni mais bazo koka ko kende te pour ba ken ko sala intervention. Pour renforcer ni police, pour renforcer ni sécurité. Na Congo, on a ba compagnie en sécurité, même il y a ba privé, ça combien? Na Congo, on a ba policier, baza armé na nini. Même ba air mususu wata ba ngondo na ba mwa, il y a des fois mususu baza même na ngondo wana. Kulu na zubundisa policier, civil a komati na niveau aussi ba policier na nzoto. Yo zawa na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Bazo tuna ba question zo lingo niye non ba biloko mususu ezalaka ba vérité te ezalo kwa bato bazo linga papa peut-être âge pe zo sala yo peut-être âge puisque na mona yi CV na yo na mikoko ta Wikipédia mona moko ya ba 82 tout ça c'est peut-être âge mais âge pe ko za la moke moza na maela oleka ba koko
puis c'est soit na Congo là bazo ba bato mususu ti ba noni ba olingo tika ba poste te ba ovanda ka wana balingi président Félix Tshisekedi akomi kolinga zwato ba bino ba jeune boya cha osala wana musala mo jeune yo kendo sa ila congolais yango wana musala oyo jeune osala congolais yango wana bozo sala mabe mais bozo zo kombo chef de l'état bo tia ngo liboso pour a garder confiance na bino a tchaka bino na ba place ko yiba bo sala mabe mais bozo linga bozo kombo chef de l'état bo tia liboso pour permettre ba kisi na ba kindoki bozo kende ko simba pour ba vantsa bino ko na kati ya mboka wana congolais oyo azana kati ya Congo lelo ndira comment envoûter tout ce que bozo sala po na ye azondi makaka bo tia batu na nzungu ni bo tia batu na ba place ni depuis yo okoti na kati ya ville ya Kinshasa musala nini ya malonga oyo esi esalami ke bato nyonso bazopesa ba bravo tozoyo ka bazokumisa ba madame mususu ba côté soki ya ba est soki ba côté ya ba kananga soki ya ba Kasai kuna mais yo à chaque fois bato on dirait ozaka critiquer eza âge eza manque ya expérience eza manque ya professionnalisme eza nini exactement boza ba orgueillé na niveau moko ok tokoko comprendre te soki bokomi na pouvoir na Congo wana bapesi kaka moto bokonzi akomi orgueillé c'est-à-dire yo ozomona nde ozoloba wana te trop intelligent nde yo ozomona wana ozomona neti oza mayele oyo yo koconvaincre le monde entier et pourtant jusque là nano convaincre bato te et puis makambo oyo bato baza nango besoin eza oyo ozoloba te baza besoin misala nini oyo ozosala mboka eza na insécurité mboka eza na ba problème et puis yo question na yo réponse pour na yo eza lokwa neti ke donc c'est-à-dire ignorer réponse à ba journaliste balutu no clair donc c'est-à-dire que oyo bato bazoloba wana oyo bato ezobima na ba image nyonso bazokosa ezolingo pesa lango raison. Moi je pense pas qu'ils aient qui façon oyo fallait qu'on réponde. Moi je pense pas. Là, je pense pas. Le Daniel Bumba bisoto yebiote total avocat na TV tout le monde a bino na musika mais bon mega mo buvandi nanu boyoki makambo nini baoloba pona bino bolanda pe ba critique o ba critique ka bino bozula ngo mabete bozula ngo na bakanda te mutu fu ba critiquer so tali na Bible yeso mo avant ça ba yekol nayi eza na Bible yeso avant ça ba yekol na bando tu na bango batu balobaka nini pona nga ba yekoli baba ni pe ko répondre ye batu balobaka yo za boye batu balobaka yo za escroc batu balobaka yo za kingani batu après alobi bo wana batu mutu balobaka omoni o nyoso bozo yebisanga o oui na yoki mais ça o batu balobaka siko bino o boza siko nanga ibolobani il faut le caper témoignage na yo il faut le caper témoignage na yo na témoignage na yo batu mususu bakoki ko ya po ba témoigner ka son excellence au salaka bien zwa lokumu nettoiement makamozo salezo monana prêtre nanu to liete prêtre bana bazo liete wala yozo vimba oye munene oziba mbongo bali ko kaba puisque ozana posa batu baye biso bongo mais essayer ya oyo kana batu na yo baye biso oyo batu baloba kande pona yo ezani pole so tune baye kolina e batu baloba nini pona ngai mutu mote na bato baloba wana pona Yesu baloba ke yefa azaki mutu malamu bato na bato ba qualifier ki bako qualifier mais esala ki était que alongwa Yesu azaki na besoin sala toujours malamu afin que mukolo moko ba ko comprendre que non asala malamu o sala malamu busu ko aussi ça ba désordre ba danger na mboka wana te pourquoi yana daji mo baloba même général Mayele aloba yango soki crime eza makasi na mboka eke bakonzi bazokoka aussi sa crime te c'est que baza derrière ba criminel c'est que baza ba associé na ba criminel puisque crime cause na mboka te bino bakonzi bovandi poni ba assassinat bino te poni bakuka banda kuna bino te na bakuluna poni bakata bino maboko te bakuluna bakenda ba okata bato mutu mwa azosala makambo na ye azoluka soki masangu na ye atato kisalia na nguba nde bato bango bakokotela bake koviole bana na bango bake koboma bango bino bovandi wana libozwi bagarde du corps ya makasi botie wana e bozokopere na bino na babato ba genre wana baokanga bango bino nde bobenga na batelefone balibere bango
Bo essayer kobongisa. Bandeko nanga ba Congolais. Vous avez sentimentaliste te. Mboka wana soki ezokufa lelo. Ezokufa puisque bobetela bato maboko trop. Mutu asali mabe bobeteleka maboko. Tellement boza ba flatter soko mutu aleki ka boy maestro, soko mutu aleki ka boy tozolia te, soko mutu aleki ka boy Congolais ali aka te, Congolais ali aka kufa aka nzala. Donc pona biso ba Congolais so ba pesi oka lipa au roi vie à jamais. So ba pesi oka lipa au roi vie à jamais. Donc Congolais ali aka te, tolia te, bana baolela, tolia te, yango bazo sakana na babino, yango bazo sakana na bino. Yango bazo sakana bino. Biso mona bakonzi awa, bayaka pe awa. Bon mona pe bazo benga pe ba misusu non azoya isu bozala misusu ba enveloppe na kosala na yango ni. Na osala na yango ni. Enveloppe nini bato abongo ba oya nango ba pesa biso oyeleka ba mbongo tozoka na ba poto na ba salaire. So il passe ezali. Bato ba se contrôlera lisusu te. Alors Congolais joue décision. Congolais telema na ki Congolais na yo. Tozalaka ba yankete ngai naza boy ngai maître ngai soki tozalaka ba yanke wana te. Et puis tant bozo saba ki kulu na bozo saba ki banditisme bozo bomaka ka ba papa ya quartier na bino ba yaya ba quartier na bino ba mama ba quartier na bino ba leki ya ba quartier na bino bozo violer ka ba leki na bino bandeko na bino na ifsa bino likamoko yoko obi koko uta na masina okei ko violer mwana mwasi moko na njili bobomi lobi nango le kozosonga na ndako ba yebisi bino to kufeli et cousine na bino na njili babomaki elobi ba violaki eke yo za consciente ke emsu yo mtu salaki oyoka neni sage ya mboka l'aigle de l'éternel bo supportaka biso on n'est pas là pour satisfaire tout le monde, on n'est pas là pour applaudir, nous on n'est pas là pour faire sentiment biso tuzolo oya osala malamu bravo obebisi to lobby et c'est ça notre rôle. Ah ouais, c'est ça notre rôle. Osala makambo bien. Tous ensemble. Ciao.